Breaking news, basangwa Congo na bamboka na bino, eza bongo masolo ya Proverbe 30-30, les messagers de la bonne nouvelle, basangwa Congo do, eza koyinda, moaete, nzamba azo sala biso bien, pe lelo tokolobela susu, makambo Congo pe ekosepelisa bino. Vous allez bongo brancher en grec, il y a Sentinel TV pe na Sofkins TV, nga nazo emettre na Mongalema na Manchester, pembeni ya stade ya City pe ya Manchester United. Alors tozali bongo na England. Basango ya Congo na zali na basango ebele ya kopesa bino. Tozali bongo na breaking news basango ya Congo na bandako na bino. Conclave de rassemblement et les gars qui avec impact parce que ezalaki inclusif et quand ici il y a kantiachi PPRD monoko. Donc tout le monde a dit Semko, Bazaki wana, Lucha, Bazaki wana, Filimbi, Bazaki wana, femmes et jeunesse, toutes les forces vives de la République étaient présentes. Entre-temps, Basango, ya Congo Kaka, les criminels rwandais Kabila, Oyo akoma ko banga ko sala ba déclaration na Congo, pour bana Congo bazolukaye, akoma ko sala ba Congo ba déclaration na libanda Congo, parfois na Swahili, parfois na anglais, pe bukana. Alors, Akenegi ko inauguré Libanda ya Mboka, donc na Dar es Salaam, le plus haut bâtiment, donc le plus haut immeuble, le plus haut building, où il y a un ancien taximan, il y a Dar es Salaam à Tongi, a déclaré que plus de 50% des exportations totales de la RDC passent par les ports de la Tanzanie. Alors, na Mboka Oya Congo, balobi mbonga organiser l'élection exatée, mbonga ofuta ba enseignant, ba fonctionnaire exaté. Alors les criminels rwandais a yiba mbongo de histoire Congo ake kotongisa immeuble munene kuna pe esika wapi ba mbongo na biso nyonso tu ekendaka. Likambo kokamwa ba ningani nyonso ba taximen o balanda ye o bakola na ye na Dar es Salaam amemaki $1 million pour na kokabela bango ndamundam. Alors na côté à Kinshasa akimaki rassemblement oyo esangisaki ba force vive ya opposition pe to moni ke invité surprise ezalaki église catholique et participaki kuna balobelaki ndenge nini bako gérer pouvoir ndenge nini bako gérer mboka après ba élection donc ndenge nini bako gérer mboka après ba élection ndenge nini bako gérer mboka après ba élection pour dans la pleine mission ndenge nini bako gérer mboka après ba élection parce que ndenge ba gérer mboka après le 19 décembre parce que le 19 décembre na minuit Kabila mandat na oya yibaki esili akoki ko engager lisusu ni Congo ni quoi parce qu'il faut azonga na Rwanda naza en pleine émission faut azonga na Rwanda en pleine émission breaking news basango ya Congo. Alors basango ya Congo nde tolobaki ete le 19 décembre ekozala mukolo asuka. Mais Tshisekedi na rassemblement va lancer appel que bana mboka nyonso tous les 19 octobre oyo babi malibanda pour na kokendoko bengana Rwandais Kabila oaza génocidaire na pouvoir. Lisusu basangwa Kongo na mboka na bino na basangwa Kongo na mboka na bino toza kolobela ndenge ni toko gérer RDC après le 19 décembre date ya mandat au criminel ya Kanambe ekosila lokola boy ko organiser ba élection. Église etonda banchor na RDC ezali kimbangiste na église ya ba protestant na nzambe malamu. Alors église kimbangiste mutu a créé yango ezali Simon Kimbangu yatika église Kimtwadi. Simon Kimbangu abotaka te abalaka mama mwila azaki mwasi anoko na ye na ba Kongo soki noko akufi mwana nkazi ya kobala mwasi anoko na bana nde Simon Kimbangu a héritaki badiangenda oyo ba kotaka na Mobutu na prima kuria ba simbaka soloka pe na 2006 batika kolobela prophétie ya Kimbangu te sur le 4e président et bimaka na 2011 ezali eloko moko monté à lokuta parce que Kimbangu akoki kopona jamais un criminel pour le que président na ko umela tout et tout mais et na mino ba Kabila akokufa na Congo parce que abomi ebele na Congo pe bandoki nyonso surtout oyo baza na église kimbangis église protestante na église
oyo ya nzambe malamu tokosila na bino tango tokosala révolution na ba faux pasteur nyonso tu ya ba sataniste toza na bino mayele na ba faux musicien ya bandoki o bazolia bato bazolekisa bato. Alpha Blondy ayemba pona Congo alobela pona Congo eza na musicien moko te congolais à part Batabulei na ba King Kester baloba ba o batika na bomoi ata moko te alobaka pona Congo. Donc ngonga ngoyo ya kolobela Congo pour après le 19 décembre chasse à l'homme et bandi breaking news basanga Congo na mboka na bino. Alors Mobutu aza mutu ya liboso ya kokotisa président liboso en exercice akotisa ba mercenaires na RDC akotisa ki ba serbe akotisa ki ba ukrainien suka na ye ezalaki mabe parce que Mobutu tobengana ki na pouvoir ndenge moko kanamba aza kui na ba étranger nyonso ba rwandais ba burundais ba tanzanien ba sud-africain oya koti na mboka ba yebi ko balingala te to sila na bango moko moko ekozala mawa mingi. Alors na basango ya Congo breaking news mibali oyo baza sans esprit ba kitelaka ba fille ya théâtre ba utaka poto ko kitela ba fille ya théâtre na kin esengeli na bino bosala trop attention na Irsile Pechanga oyo azali copine passagère ya Bodo na pasteur Sony oyo esi baniata pe bazoboma bana basebele soki yo olangwaka ba fille okei po ke no langwisa keba okonyata mine ndenge moko pe bazali ba 666 ezali ba atali ya kufa keba basi pe oyo balengelaka mibali ya théâtre bo keba na duche azali bongo nchor azotindela basi ba video aza nu et akwamvute yo naza na 35 video oyo basi 35 batindelinga pona kotalisanga makambo duche azosalaka na banet bokeba kolanda duche aza na esprit ya séduction so batindeli mwasi video ya bolumbu na ye mwasi wana koluka ye pe akoyiba ye pe akoloka ye o nalobaki te basanga Kongo na bamboka na bino ezali bongo proverbe 30 Didier Forme amalata kala mo bundeli mboka messager de la bonne nouvelle tango biso tozo critiquer ba opposition nyonso tu ya Congo to kritika ba papa Tshisekedi to kritika batu nyonso tu ya Congo ezali po ba exceller ezali po ba sala musala oyo ba ndimelaki ko sala po na libérer mboka to kamo siko ke Ngwanda oyo boyibaka na kombo ya Terminator vieil ibu oyo aboma ba chrétien na marche ba chrétien oyo asalaka ba video non pona kolamusa batu mais pona kolalisa batu bouti komona dernièrement asali vidéo contre papa Tshisekedi ndenga bimisaki population parce que yena kamere bana patron moko oyo ezali bongo nani Kabila Ngwanda asali formation a formé ba voyou ba aventurier soki totali na Londres azui ilopoka o batutu ba yebi que c'est un sorcier un pédophile mutumo un envoûté atia chokoti atelaka sute ba poso koma jaune na nzoto basali ba video ya kofingaka bato nyonso tu oyo bazo ba vérité biso to fingaka Ngwanda te to sa contre ete to senga ye kaka atika kosala ki grand-père raconte a libérer mboka pe Ngwanda azana intérêt batu na ya tinda na mai o abaluka mungusu abaluka mbenga o abaluka ngando hippopotame to ngolo abinisa bango le plus tôt que possible parce que ce qui Ngwanda le 19 décembre to libérer mboka ya monanité afrena ba vrai combattant o bainga ba bundela mboka na kolatisa bango pongi partout azali place azaka ezala na Lomé ezala na Addis Abeba ezala na Maroc to kokangaka ye pour azali ennemi à peuple congolais. Alors to uti komona garçon oya uti finga papa Bokechu nazana masolo no nyonso ndenge olongwa Angola na ndenge komona na Afrique du Sud. Bokechu nga nazaka d'accord na été na kolia mbongo ya Congo na kozoba mbongo epa ba Siriano mais bozana droit ta moko te ya kofinga papa Bokechu parce que papa Bokechu a yibité bo pesi témoignage que apopolaka wese c'est-à-dire apopolaka wese pour aller sabana na ye azo yibate abomi congolais te bozana droit mon côté ya kofinga papa wana to ya ko ridiculiser pour papa wana azali congolais o azo bunda po bana ne balia bamela. Alors likambo wana tokoki ko permettre ngote que muta lokola Ngwanda azala bongo
na ba pion o ya tindaka awa na breaking news na Matsina to na Poto na Londres na wapi ba fingaka bato ngai soki nazaki ngwanda mutu asali déclaration ndenge na komola nga na longoli alors lokola ngwanda azotinda bato ba fingaka bato ba koselaka bato makambu biso to kosila na ngwanda pour te comprendre que azali ami ya Hippolyte Kanambe tango to linga to libérer mboka ela biso masolo ya île de Mateba yango place oyo Kabila tonga ndaku masolo ne sila tango nyoso tu bana Congo balinga obima libanda ngwanda yaka na masolo ebukana pe alalisi ba congolais ebele na kosenga na mutu atanga ikomolanga Didier Formezanga tango beti masolo ke nazana mwana na sundola na Munich okosi na mwana za Alma Seroti na tikala jamais ko sundola e bana Munich ba kobetelo masolo c'est-à-dire boyi masolo na ngati et tango koloba masolo ya King Kester asa kufa tokoki koya kowelela King Kester te mais bo tuna bato batanga na collège Lonkobo na Pindi na internat nga nazaki na deuxième CO na tanga ekuna na troisième CO tozaki na Asmara Songo Gisongo tango tozoki no tanga tozalaki na ba mobiala o bazaki ba titère na biso ba mobiala ezalaki Dava Mobiala Malela José Mobiala na Jean Mobiala azali bongo na Afrique du Sud Malela Mobiala père son père Dave akufa oncle José Mobiala aza vivant na Paris azoyoka et tant que nous avons les classes ba noko na ngai mibale c'est-à-dire noko na nga Dava Mobiala na noko na nga José Mobiala nde bazaki ba tuteur na nga ba tout otanga na bango ba yebi ke ba neve ya Kester yewana neve ba Mobiala yewana soki na kosi bobenga José Mobiala aza vivant Zako Mobiala noko na nga aza na Canada aza vivant Joli Mobiala pe akoki ko témoigner mais eza na mo intérêt na ngate ngana King Kester na aki beaucoup plus producteur na ye petit na ya confiance disciple na ye o to sala ba mambe belé bana Munich ba yebi ndenge na bengaki Victoria tout et tout mais ko keno ba n'importe quoi d'ailleurs na pesi bino autorisation bo funda nga na home office pour je crois que ba anglais ba yebi nga mieux que bino pour ba pesa nga passeport na ba so bo yebi mutute bo tout na bo se renseigner ba to ba terminer le solo donc ngwanda azali ibu hippopotame assassin criminel oyo bana Congo nyonso il faut boyeba ke ngwanda adresse place avant d'exarate abatamaka akimaka ba congolais pour ayebi ke aboma yemta boma ba chrétien alors la breaking news alelo tolanda immeuble ya monene o Kabila asomi na monga ba congolais pe rassemblement et l'objectif le 19 octobre babi malibanda kokeno kanga le Kadogo rwandais breaking news yesu aza mokonzi Bolandi caricature prévue pour les 2 semaines le dialogue est à son 35e jour glissement à la cité de Loïa Kamere Kodjo batutu ba glissé alerte tous dans la rue le 19 octobre pour capturer Joseph Kabila, le criminel rwandais. Tala face nae ndenge moko na Joe Dalton alias Fabien Oyo ya Chango TV collabo. Garçon moko azala en États-Unis comme Joe akomeli nga lobi mwasi nae azali kolanda Fabien mingi na Chango TV azali na zemile aboti mwana emoro elongi kaka boye lokola Fabien donc Joe Dalton. Alors basi azemi bolandaka Joe Dalton te parce que boya kobota bana lokola ye oyaza kisimbi. Breaking news. Na Belgique kuna Didier Reynders veut qu'on sache qui va régner, qui va gérer le pays après le 19 décembre. La réponse est déjà connue, c'est Etienne Tshisekedi. Avion na combo dialogue moyen qui te zate piste d'atterrissage ezali ménagété suspension de participation violence suspension des travaux rejet du dialogue blocage non exclusivité du dialogue aéroport de la RDC. Quand est-ce que nous allons atterrir wana vital azotuna kojo quand est-ce que nous allons atterrir atterrissage zate
blocage mawato. Breaking news.